avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Tokomi mercredi, oui, nous sommes mercredi 14 juin 2023. Et Tikalika Kamukolo Moko ya lobby pour la clôture, il y a session parlementaire na Kinshasa, la capitale, na République démocratique du Congo. Bande konanga toko dolingito solo la lelo événement et le kaki lobby na kananga chef lié à province ya Kasai oriental. Les sièges et assemblée provinciale saccagés et pas banani et puis ponani dans ce numéro. Plus de 1250 plutôt. Koulouna présenté n'avait pas mais à intérieur. Peter Kazadi na stade des martyrs. Masolo na député Jean-Pierre Bemba consulte ba religieux. Kuna na goma pona kimia akutani na basali na nzambe. Masolo. Masolo na député c'est Thierry Moussene pour banomé PCA Yakobil. Au moins, pouvoir ya Fati et reconnaître ces grands messieurs. Masolo. Masolo na député Bandundouville. Bazou éclairage public. Et Sengote. Masolo, vous n'avez que 20 jours, binoba candidat à la députation nationale. Bozaka na 20 jours ya Pamba. Soit du 25 au 15 juillet, du 25 juin au 15 juillet, pour nous déposer ma candidature na bino. Oui, ça 20 jours seulement, vous déposez ma candidature na bino et kozala malamu. Ma solona de pité, et un message d'anniversaire, Oyoba Tobako Tindela, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 60 ans d'âge. Ça se fait, dit. Ça se fait. Un jour comme aujourd'hui mérite d'être marqué d'une pierre blanche. Nous célébrons l'anniversaire d'un homme exceptionnel, un homme au cœur blanc. Joyeux anniversaire, Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Betom Kwantombolo, Fumwaban Fumu, Fumwetu. Nous vous souhaitons amour, joie et beaucoup de succès. Que du bonheur. Anniversaire Antoine Tshilombo Moamai Wakani na Fumuwaji Tunga Chakongo, président wa RDC. Happy birthday to you de la part de Tshisekedi Kangoluba Afro-Moutoua chez les jeunes leaders. That way, happy birthday to you, Mwawaluwe, Mwamai Wakani Nakile, Fachiwa Mama Denise Nyagero, Wahule Chibole Luchile. Le 13 juin, ça se fait un tambour à base. Bien, Golomoy, Chabakwa, Fachi Beton, Golomoy. Joyeux anniversaire, Wawaloué, Watissekedi Wamulumba Wagaye, bientôt Ngadi Mwadi, Kalumba Chilo, happy birthday to you, Waluwe, Mwa Tombolo Nitaba, Suwabilumbu, Muya Mwabagay, Mwamai Waganinda. Oh, béton, sourire et sali carton, na elongia mama Marthe Kassalou. Oh, quelle belle journée, nous sommes commis en couleur. Bona papa Serena, Sabrina, Christina, Tshisekedi, béton foula gatona, yo mokwa tombolo. Kokoya Isaya Mangaya, Abotani, Président Fachi, Abotani, c'est 13 juin. Bisona Aser, Tolandaka mu PPT. Bato babo mamboka. PPT. Ah ben voilà, bande koyakani qui nous sommes ensemble, vous allez vivre ba image qui quitte bazui siège à Sika, les capables sont capables partout où ils se rendent. Masolo.
Voilà, bande kolanga na lingi to solo la moi mouke. Lelo toza mercredi, toza le 14 juin 2023. Lobby koza la clôture et à session, il y a mois de mars. Natela Kibino na émission à lobby. Ce qu'a été ba intervention na ba prestation na biso. Le bilan d'un député et ça les makana ba prérogative lui dévoli. Ba prérogative one ezaya ko voter ba loi. Qu'on contrôle la qualité d'intervention, le sujet abordé dans l'intervention. Voilà. Le lot quand même tous là content parce que tobanda ki kotali sabatu que ma solo ya mboka tozo sala entre biso. Tokolo bana lingala, tokolo bana chiluba, tokolo bana kikongo, tokolo bana swahili. Batu bazwa bemisikle lokola bisika ya kotsala ya kotalisa comment bango bakola balobaka français. J'ai eu beaucoup de conseils. Non, quand tu mets la cravate, il faut parler en français dans lobby papa. Bino boloba français, biso kana lingala. Les lots toza content parce que to lobby si batu chiluba na bemisi. Na ba plénière. To lobby si batu swahili na ba plénière. To lobby si batu kikongo na plénière. Parce que biso to lobaki to koloba lingala. La capacité d'un leader est à couper sa batunzela. Voilà pourquoi même tant que biso tozaka na assemblée wana, ce qui est commis passe. Bokomona to telemi, tozu parole les apona kobalola mupepe. Ce n'est pas de l'orgueil, un villageois à la corgueillité. Pombo kanabiso ezo senga mutu nyonso apporter sa contribution. Ozaka mayele na géographie yela biso mayele na économie yela biso na physique yela biso bisika yo zalaka makasi contribuer na évolution en mboka tolongwa na makambu kaka ya kofinga na kamutema mabe ozoluka donc yo place nyonso tangu bato bazo réfléchir pona sala nini azo mbongo yo zo réfléchir comment okoki ko détruire moninga ozali ko se concentrer kaka na ndenge yake oko sala moninga mabe ndenge nini ndenge nini oko silisa ye oko lobela ye nini oko kosela. Donc tu fournis les efforts donc mayele nyonso bato bakendaka kotanga pona ko réussir na vie ya yo mayele nyonso otiaka ngo comment détruire l'autre. Voilà pourquoi tu as oko évoluer jamais ozalokola muto babengi na français rabougri. Donc muto azomona ke ozokola te ozo avancer te parce que mutema mabe na yo ba voisin bayeba baninga na yo bayeba na église pasteur asambela lukana mai na mungu na pilipili azwa ba bible amamika yo na mutu soki ko changer te mutema mabe ya yo et il faut ko lukela ngo comme ti ba memi yo na bo il faut ba mema yo pa ba mobondo pona ba kende ko changer yo mboka na biso tozana ngonga ya kozala distraite. Jean-Pierre Bemba Gombo azana Goma kuna en dehors ya ba contact msusu il a compris que basali na nzambe bakoki pe ko jouer un rôle a consulter bakutani na bango atalisi bango que soki kimia ezate boko sambela te soki kimia ezate bato bakosala musala te soki kimia ezate bana bakotanga te bitumba ezaya mutu te ya komona ngo que non c'est la guerre du chef de l'État. On veut même Tshisekediser la guerre. Alors que Félix Antoine Tshisekedi a yé à Kouti bitumba wana ndenge ezalili wana. Azo fournir ba effort na ye et na zo yebisa kabino. Félix Olingate, un jour il passera. Mais le Congo reste. Il est en train de jouer sa partition pour na kolukani na kotikela. Na ba Congolais. Mais biso to vandi awa musala na biso eza ko comploter ko sala boyoko. Pendant ce temps, boyoki ke ba Rwandais ba détruire ba borne oya frontière na biso. Ba bandi ko buka yango. Nous sommes distraits. Non, c'est la tête de M. Tambou qui ne te plaît pas. Non, mais c'est elle. Tozana posa ya owanate. Tozana posa ya kwempoze yo osepela na mutuboye. Tolinga na mutuboye te. Posa na biso ezayake. Qu'est-ce qui nous met ensemble? C'est le Congo.
Comme c'est le Congo, notre démarche, c'est ça. Des fois, nous avons discuté Kanabatu. Il y a même les gens qui veulent me faire dire ce que moi je ne dis pas. Il faut pas me misayo, Eliezer Alobiboye. Je ne suis pas là pour commencer à me justifier auprès de vous. Mais la question qu'on pose, oui, mais c'est un Saliboye. Yope o salini ni pona mboka na yo. Voilà. Tokende kuna comme ça, yo talisinga nini osala. Ngana talisyon nini na sala. Lelo awa batu nyonso bakomi basala komba. Mutu nyonso asala komba. Bisika ngo basalela komba biso toyebaka te. Mais quand on faisait ces combats, on nous traitait de tous les mots du monde. Bah voyou, les barbares. Natiela kibino image ya Ndekonangai Edmond Izuba. Azana Club 50. Ozo keke Vienanga parce que c'est mon aîné, biso ba villageois te respecte. Jean-Marie Kassamba. Azolo bake ancien animateur. Parce que tout à l'heure, je venais d'assister à une manifestation. En fait, j'aimerais... C'était une manifestation? Une manifestation politique. Une matinée politique, en fait. De quel parti? Des ACR, Action Commune pour la République. C'est quoi ça? C'est un jeune parti politique qui est tenu par Eliezer Tamboué. J'espère que le nom vous dit quelque chose. Ancien animateur. Tout à fait, oui. Un ancien journaliste. Il ne veut même pas me reconnaître la qualité des journalistes. Alors que Ayebi que Tangwazala qui président, n'invite ceux qui continuent à être président, il y a eu UNPC à Kinshasa, mais M. Tamboué avait sa carte de journaliste. Tu subis ça, bah, humiliation n'engwa. Il y a mon tout ce qui a kenda poto ya zoloba français wana zoloba. Il vous impose vous villageois. Moi je suis villageois, je réfléchis dans ma langue, j'interprète dans une autre langue avant d'arriver en français. Mais où est le problème? Ngai na krakaka français te. Il faut ndeko craquer raisonnement ya mutu. Mutu akolo bana français kitoko. Mozoka ki aza vraiment limité na réflexion. Nous avons la question de la République. Nous avons cette question de l'agression que nous avons. Mais on a quand même battu misu bazo comme isango lokola eloko ya batu moko bo etali bango te. Mais est-ce que yoza congolais te okoti na makamu na biso pourquoi? Okoti na biso makamu na biso pourquoi? Makamu ya Congo koti ango pona ni. Vous savez que j'ai regardé hier. Tango nazo tala na télévision que Bazo c'est l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Et puis wapi na tribunal fédéral ya Miami. Akende Kosamba natali image ya modèle nini bandeko wana bakendaki ba policier bakeba cadré batali ti babimisiye abimi akamati nzela ke ko répondre na justice. Bien sûr. Comme Ndenge Boyebi Ndekowana a se comporté quelque part là comme africain. Alors, il y a des acharnements, ainsi de suite. Mais il est allé quand même, l'ancien président de la République, à quelque répondre à la justice. Et puis, dans le tribunal fédéral à Miami. À quelque makambazo de prochain les années. Azo mikanda secret d'État. Pour na o état sécurité. Azui. Akamati ango kende na ngona ndaku na ye. Akamati akeko chango na toilette. Balobi toilette ango na organiser ba manifestation batu musu bakota kuna. Donc pour lui akokati kote kamboka ainsi de suite. Akeko répondre. Mais pas na biso on en fait un problème comment on ba simi kuna bas. Te bande konangai. Il ne faut pas que batu ba banda ko sala politique pour se soustraire de leurs responsabilités. Placé à Kokeneko Batam, de formation à l'Obac, je fais les sciences politiques. Ba prof batangi sangai baza envie. Ba ebindengeni natang. Natang la cabine ba Jacob Niemba Suga. Ba Jean-Denis Kasses. Ba Maker Mouzé. Ba Bongeli. Na ba Mukendi Mbandaku. Ba Devos Kitoko. Baza et Belé, je ne saurais peut-être pas citer tout le monde. Ba Bongongo, ils m'ont enseigné.
la politique est alliée, il y a refuge, il y a des malfaiteurs. Natanga ngote. Ngai natanga eloko wana te. Natanga te que ezabisika ya des malfaiteurs te. Il faut qu'on tala qui peut faire la politique. Et biso na mboka na biso ndenge oui, Trump azolo wakeza charnement balingi tazala ndenge nini. Tango akiti na tribunal. D'abord wakangami na mutu ka depuis avandaki. Tango ayeko kita. Bao balinga kayete, babeti ba siffler wana pona ko olola ye. Ba fanatique na epé babandi ko beta maboko. Ainsi de suite, la société a toujours été divisée comme ça. C'est là que j'ai dit la sympathie et la sympathie sont naturelles. Oko sepela na mese tambo ko inaye gratuitement sans les connaître. Yango bazo mona batu bazo bima ba spécialiste, mutu ako bima spécialiste ya vi na yo koleka yo moko. Donc yo ndenge wana miye bakate. Ezana mutu moko akobima ayebi vi na yo koleka yo moko. Mutu ango bokutana na yete, oyebani na yete, amona kana yo kaka ndenge wana. Tango azoloba azobimisa misisa nyonso zo telema ye na mutu afongoli misu comme s'il dit la vérité. Alors que ayebio ni Dadan ni Dev. Mendenga zali ko affirmer au kondimate. Et batu bazala kanengwa nature salema ke mutu ko sepela na mutu. Lelo ba bazaki na Joseph Kabila. Batie matangati. La plupart de tous ceux qui nous attaquent aujourd'hui, ce sont les gens qui ont estimé que avec le départ de Joseph va perdre. Va perdre. Mais c'est le pays qui gagne. Ngai ndenge na zolo babou. J'essaie de le répéter. Pouvoir ou aneza pouvoir nabiso. Bien que ngana tala kangolo kola mbisi aquarium, je ne bénéficie rien du tout. Mais je défends parce que nayebi pas ya pouvoir. Nayebi ba valeur que nous avons défendue. Mutokolo bananga Eliezer sko ba valeur ango yango bazo salem. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur que moi je vais cracher sur les efforts que nous avons fournis. Nakosa langote. Ngana kosa langote. Moi je ne suis pas opportuniste. Je ne suis pas opportuniste. Biso même na asera. Tozana batu moko baya lokola ba kirie ba opportuniste. Donc okomona mutu abandi ko zonga sima parce que il n'a pas trouvé ce qu'il attendait. Ce qu'il attendait c'est quoi zali ko lukambongo. Ayaki ko lukambongo, il y a les commerçants qui sont bien politiques. Et tozo yeba bango. Mais biso tango zotala na kotia la bino okomona qui quitte dans peu de temps. Nathalie Sibino, Nazotia la cabino image, il y a un jeune, incapable qui est là, capable d'Yango, Kiwi. Akiti kuna bomoni descente na ndengezalaki. Dans 2 jours, siège, il y a Acer qui quitte, Yangoa. Quand quelqu'un détermine, qui lui a donné l'argent? Nous sommes un parti où les gens viennent mettre l'argent. Pas qu'on soit ma conscience. Et bah oh bah yaki na loyenge okomona kaka ndengwa mais quel que soit ça Acer liko Acer liba Acer liba tozo ça la politique était ce qui a ndengeni les sièges ya assemblée provinciale ya Kasai central basakaje ya tango na tuni basakaje opona nini. Oh, c'est parce que l'Assemblée provinciale a interpellé 2 ministres. Il y a provincial. Il y a finance, il y a infrastructure. Pona ba oyo baza proche na bango balobite. Mutu bazo viser zaba ministre wanate, bazo viser le gouverneur. Yende bazo viser balingi balongola ye. Lokola bino bolingi bolongola ye, zela tokola kisabine. Bake kuna ba pandi biloko batumbi batne babandi ko tumba libanda ti bakoti na kacha nini. Donc, quand Nanga Lobi est paralysé, maintenant, moi, je me pose la question. Bokobe bisamke oyese tongama. Pour que Moussou soit tongama m'colonie. Je sais que parmi les provinces, Oyobalinga chef de l'État, c'est le Kassai central. Mais il ne faut pas voter les chefs de l'État que vous aimez tant. En difficulté yake abanda ko recommencer abanda ko gérer ka ba conflit gouverneur batu batiaye ezaba député provinciaux botika ba député provinciaux basala musala na bango bazo contrôler ezapon intérêt na bino peuple ezapon intérêt na bango te baza ba représentant na bino le député provinciaux
ndenge biso toza ba député nationaux toza ba représentant na bino toza ka batindami. Il ne faut pas qu'on puisse croire que dès qu'il va interpeller un membre du gouvernement national ou provincial baza contre ye. Non, biso to longola oya économie. Tangu chef de l'état yekota VK Vital Kamerhe tolobi na yenini. Oui, ozakuna longole la biso mayele nyonso tu wana pesa biso na papier. Longole la biso économie toboy politique mayele ya papier tie la biso na nzungu pe na sani. C'est ce que nous avons demandé. On n'a plus besoin de discours. Il y a qu'on rappelle biso comment le pays est richité. To lingi to sentir richesse wana na mabumu na biso. C'est ça. Mais tango bina bozo kene ko sakache. Boke ko bebi sa mukango oyo parce qu'on a interpellé le ministre. Non, bande konanga. Eza yangote. Eza yangote. Ba député wana bako vana na bango bazo futa bango mbongo bavandi bako perdre loko moko te. Mais ce qui va défendre binote kaka bino wana ndebo kolo boya toko voter lisusu. Toko voter lisusu. Batu basala musala o eza chasse à l'homme. Non. Eza yangote. Les lona stade, lobby na stade va présenter qui plus de 2500, plus de 1250 plutôt. Yaba kuluna na stade devant Peter Kazadi. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence. Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Excellence. Messieurs le ministre provincial de l'Intérieur, Excellence. Messieurs les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, mon général. Messieurs les commandants des commissariats urbains, messieurs les bourgmestres, officiers supérieurs, subalternes et agents de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le protocole du commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa s'est fait devoir de vous présenter les programmes de la cérémonie de ce jour. 1. Présentation des bandits urbains communément appelés Kuluna. 2. Mot de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. 3. Mot de son Excellence, Monsieur Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Fin cérémonie. À ce propos, sans plus tarder, j'invite le commissaire supérieur adjoint Landou pour la présentation des bandits urbains. Gang de Matombe. Commissariat Italuka. Cinquantenaire. Kaluka, chef de Kiri, cinquantenaire. Ok, pas cause homme de métier. Pardon.
Bajeni nyonso tu wana ozomona bakoti na loyenge ka ndenge batalaka na ebite soki eske zaka pona nzala soki eza pona nzala pona nini batu nyonso balalaka nzala bakataka batu masheti te eske eza pona kozanga musala soki eza pona kozanga musala pona nini batu nyonso baza na chômage bakataka batu masheti te. C'est tout simplement que ezana batu balingi ko s'adonner na pratique wana ndenge balokoti bango wana ba mususu ba coopérer ba kozongisa bango ba ko reprendre ba mususu pe ba kozwa etumbu ba mususu ba kotinda bango soki wapi bakende olia kokata batu na nzoto bokende kokata matiti olia kokata nzoto ya batu kende kokata matiti comme ça olia sa batu. On peut exploiter force na yo toko kakoyeba de quoi vous êtes capable. Ba mususu pe manipulé par les politiciens yango ngana zolo bana batu awa seni ne fait que confirmer ba makambo par la bouche ya rapporteur ya centrale électorale Patricia Nseya balobi candidature pour na ba députés nationaux et kobanda awa le 25 les lotos les 14 calculé au tikali na 11 jours bongisa dossier na yo et que ça la 20 jours ya pamba comme on a ngwe belete du 25 au 15 juillet bakangi olio vanda kazo finga ka batu ko diaboliser batu te bongisa dossier kende pe compétition batu nyonso ba moni ndenge ni notambola kana ba télévision ke ya ofinjo yo koma ko vivre na ba commission ya ko finga batu et le parti qui recrute sur base ya mafinga bazape kuna bazozo akabatu. Nous, c'est les valeurs. À Sercho. Tokobanga, tokobangisa. À Sermo Kilimobi. C'est sur bas des valeurs parce que nous sommes moins quand on servir de modèle. Oso fingi batu mingi. Oso telisi batu koma yoza. Oza penza moins gelo mutwazanga lisum tondimi mais bongisa dossier kende kotika candidature après le 20 décembre total na o changer pe kombo babenga yo honorable soki yango te olingi ko comme président de la république bongisa dossier na yo kala mingi te bakopesa programme. L'unique manière ya ko remplacer Félix Antoine Tshisekedi eza ya koleka na nzela wana. Na weki ke bakangi batu mibali na makambo ya mobondo eza banani nazo yela bi yo kachite mon pays la RDC. Bande kwa bandundu bako sepela mikolo pambate éclairage public et koti na bandundu. Boyebi mikolo nyonso na yebi sakabino que soki bomoni constitution senga pona basalilaka géopolitique pour que chaque province soit représentée. Et ça qu'à travers Batouana, quelque chose peut revenir à la province aussi. Pas seulement pour la unité à Ketozawan. Ce n'est pas Nengebino Bozalakawan, Ozaka leader ya Mwenabitu. Leader ya
ya Kaniki, leader ya Mbujimai, leader ya Kisangani, leader ya Bwende, leader ya Kasongolunda, o leader ya Bayaka, o leader ya mek osale la kabatua na nini na ki leader na yo kaka koyiba ono ya batuana tout ce qu'on peut envoyer kuna yo zwa kauliaka. C'est comme si yo bakokunda yo nambo okokufa okotika nyonso. L'essentiel n'est pas de prétendre être grand yo zamunene yo lekiba tu nyonso, mais kotango bazweli yo obimana kota ya bato ya Bandundu, bato ya Mai Ndombe, bato ya Kwilu, bato ya Kwango. Obimela na kota ya bato ya Sankuru, ya Batetela. Obimela na kota ya bato ya Maniema. Mais qu'est-ce que la province oyo obimela wana kota nango ezali ko bénéficier? Loko mon côté anyanya wanyanya. Choa seka lumumba. Anyanya wanyanya ko? Mutema mabe ya batu nga nazo comprendre te. Ndako zanango, zana mutuka. Donc, batu wana bazana mboka bako bénéficier tane loko mukete. Yoko tambola kana birwa batu bapeso mbongo. Yo tika ke mbongo izo kende kuna pour ke babongisa. Okamacha ngo liye. Olinga koyoka solo mbongo te. Biso totanga na bamboka. Je connais les conditions dans lesquelles biso totanga. Même oya muke yake makamwa 145 territoires. Tobanana chile jelu awa. Bolia mbongo ya kolia. To banana 100 jours. Mbongo 100 jours. Bino wana bosala cop bolia. Ya chile jelu. Bosali cop bolia. 145 territoires. Tala biloko bozo salis. Moyete. Nalobaki wana nalobi bande kwa beseko wana bavandi kaka na Kinshasa. Bazo salela ka ba photo. Donc batindeli bango ba photo baza. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Bango bakenda kazamba te. Bavandi kuna le batindi oya zana kananga na lobaki na binoti oya zana kananga wana vanda na kananga. Ce qu'on fait à Luisa kenda kana ete oya bazo sala kuna bo ya vandi na ye tindelanga photo bakangi photo ba ukangata photo yanda kwa mutu batindeli ya kamacha tindeli chef na bango na Kinshasa wana lekina wana télévision tala nenge dozevolu. Mais papa, comme vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Ce qui me fait mal, félicitations à Thierry Moussene pour Baouchi Konome, pas chef de l'État, PCA à Kobi. Au moins, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu ordonnance. Il y a Konome Mwana Mobali Wana qui s'est beaucoup battu avec Lambert Mende Omalanga sous Kabila. Azouata nomination à qui chef de quartier. Au moins, Félix Antoine Tshisekedi a nommé. Félicitations, monsieur le PCA Thierry Moussene. Ndekonaga zo félicité yo. Et plein succès na batache ba PCB. Maintenant, kosenga kabatu. Soti chef de l'État nommé. Il faut apporter quelque chose. On doit sentir quand même que mouto alekinze la wa. Ce qui a le bindengo wana, Eliezer azo kamutema pasi, ainsi de suite. Mais ce Tambwe mérite, ça vous le savez. Mais M. Tambwe n'est pas lié à une quelconque nomination. Naza lié à la nomination. Ngai naza combattant. Nous, ba capable nenge to yeb sakaba. O moni nenge batu batele maka. Donc, nenge bazo nomé batu. Bazo nomé. Dès que muto asali, mbeba bakangie. Non. Nous demandons la libération. Ils ont posé problème. Yango mi kolonyon so bande konanga. Nako senga kabino. Boya ko visiter biso na kabinda 102. Venez nous découvrir. Mais ceux qui ont na lokoso ko yate parce que kokima. Ceux qui ont kanisi oye kop okokima. Je dois saluer tout le monde. Bande konanga bozana kaniki papa boche langa na image ya bande kwa kaniki bien que bazolo bana chiluba mais boche langa ba
Là, ce sont les joueurs, l'équipe Acer Kaniki Wapaboa. C'est l'équipe qui est supportée par l'honorable Joseph Mbaya Kabomwadi. Voilà. Ils sont en train de chanter une chanson. Bon, les voilà en varèse ils ont été offertes par l'honorable Joseph Mbaya Kabomwadi. C'est bon. Alors, il y a aussi. Là, c'est tous les comités. C'est tous les comités qui font la fierté de Kaniki, vous voyez. Il y a, tous les comités sont là. Tous les comités sont là, vous voyez. Voilà. Voilà, il y a tous les comités. Il y a le comité de Kalouma. Il y a le comité de... Et l'autre, sans oublier l'autre, là où vous avez promis de leur donner l'étoile. Ça va, ils sont là, ils sont nombreux. Et ça, c'est juste à l'honneur de l'honorable Joseph Mbaya Kabwa Omwadi. Bon, je n'ai pas somba. Wakumona, je ne dois pas tout yikile mu kwa bukwa muntu. Mabaza onso dienza Acer mu groupe wa Kaniki. Ukari mu jarole? Ari kwambi la kuturu. Moro le maweba urini kartai. Kadi kofu yonse ni ba kunyibani. Karta kadi ko. Bo ruma kutuna nyo comme député national. Vous 2023. Mbaya wa mwaji. Kuna Mbaya wa mwaji. Basi ndio abone. Kadi ko bweri wa Mbaya wa mwaji henze chi. Yonse bya tonzela ya peut-être toyen tubike. Basi kadi ro. Ato achile tulas. Tout malama be momento Mbaya wa mwaji. Watu mwele lo tubanda aita ya kompani. Bukari ni kala taka masumulanga nai. Karta kajuo. Ni kala taka masumulanga. Karta kajuo Josu Mbaya Omwadi bitu mwese lombela mponga mumaji. Sasa kidilo abuni. Mema janjina nji dani son chidenge. Wale mukaba mutoko mwishingo. Udinganyina mukaba mwina wanganyini division. Uri mungele lukongulimpo mukaba unji na mwishingo. Mbanderole wa parti wanyi wa Acer. Parti wanyi wa Acer. Parti wanyi wa Acer wa honorable Joseph Mbaya Kabomwadi. Muntu nyumunanga bikoli. Iyo autorité morale wanyi meme bwa mita yemu Joseph Mbaya Kabomwadi mu territoire wa Lille. Jinga de nanga ndi chini mwana muso wakanyigileru mikala mulu maluka yinanga bimpa to nyunkulo di muloka mwana muso kumuni kabuja ko yo ariye beja bwarto. Jinga je tutetu mene njani. Mbaya Omwadi ki wetu muntu tulibananga bwanyi kala honorable wetu tulimakusula mu masumuli kala mwakwenze ka mu 2023 yemu ngondo ali kuni mwidiji. Ari sula Mbaya Omwadi ku wetu député national. Ni bakala bananga muntu. Kuchila kuchenza chiri mwenza tetu katwena tusanga ni chenzeri to turi tumona daboro muntu turi makwesha confiance muntu wa mikala jinye muntu mikala muwangana katira mamona hospital katira mamona maternité katira mamona tulasa menyumbona mbaye ukari mubiyenza wo kubidwe beta mubiyenza yabe mikwabo bali babanga bahweka ni mbaye bali bahweka ni mbaye nanga chinyi wetu muntu turi bamina tatu tukawe mumina nunangwa nashi mutweze nashe mutweze to tutweze fori yetetu wanyi tumuto panda tugezele na kide yachila kambaye nanga mwane tu yachile chini mumbaye nanga yachile ke tetu kambaye tetu ki wetu député tu tetu bananga ba ku territoire wa Lille mutu basutu dinene yamba omali atunye residence kujitwai kunye residence kujitwilwe ndo rubazo ndo kujitwa kwa mu wa butu rubazo ndo kumubila waji tumuko mina kai uri muko mina wa komina wa Musaji quartier kai quartier ka Chamal edi nanga yinumbu kwa shamba wa mali numbu kati tumone chenzeri kati tumone kampanda wetu muntu ya tuenze le malo abungu weke mbaya ali tumune ndai ya tuenze le malo abungu yetu ni projet ya bunyi adi tuenze kariemba wa mwadi esimbeze muri mukole ngwa kabili beze muri mukole ngwa kabili batu bokuina mwana chaso kuti mwenze to batu bokuina mukole ngwa kabili afu mushindo wakwenza bwalo nashi mwele to nashi mushindo wakwele mwaho kafunawo walo mukole ngwa kabili bubwa kwa kuli nyingu mina kashimo kufika kwa kunyungana to kadi twakulana
mutu ngunu kanye muri mugabiri mubukalengo achilongo achitetemu muri muomo aturi twakulana muri honorable député muri mu fonction aturi twakulana ngole secrétaire chitu banangina mbayo mwana nanga chimte toroli bayo amwari muteritoire lili mutwenzele mali mipabundi bikona ila yika ifukunte kuto bantu bendele mu mai bali atri. On doit saluer bao bazana kibombo. Bao wana bazana kaniki, ceux qui ont eu kaniki te, bazana province à Lomami. Non loin ya Mwenaditu. Bazana secteur ya Nkandagan. Ya bino yangu. Parti oyo bakabela kabatu mbongo te me batu bayaka kaka. On a connu quelques personnes. Baye pas na biso na landi mutoye wana après. Non, je n'ai pas trouvé ce que j'ai cherché na lobia. Hein? Donc yo zaki muibia. Okanisa chini bakoya kabela yombongo. Kende kuna toko tala na après décembre papa. On a besoin de gens qui incarnent ma valeur. Les gens qui savent ce qu'ils cherchent. Il y a biso compétition, tout ça, la canabolam. Même ba drapeau, biso, tout ça, tozo drapeau, na passe. Parce que tozo se débrouiller. Drapeau, ils ont mon anatin. Mais les capables sont capables. Assertion. Les capables sont capables. Yoshio Moni, combien de partis? Lobi Nathalie Sekibino, l'ancien gouverneur, Yalomami Edouard Moulumba est devenu capable. L'ancien président de l'Assemblée provinciale Yalomami, Valdo, est capable. L'honorable Mbaya Ouamouadi, il est capable. Lobby jeudi, ba nomination Moussous. Awa tozana capable, Dieu merci. Alongwe qui sangana ye kwa dere na ase. Babandi ko menacer gauche, droite. N'habitez, on entre librement, on sort librement. Et bah tu vas comprendre te. Bah tu vas comprendre te. Kabinda 102. Donc, nengo zomonama. Le biezaki manifestation ya kafu ya capable Marie-France. A sangisi base na ye. Ye azana Congo te azana Canada. Il faut voir. Bazotali sabatu ke il faut. To banda kosala kolongo la salité. To boa kakabilo ko libanda te. Tozana posa ya mutu. Soki o uti poto to sentir ke oya uti poto. Polémique te. Pourquoi ngai na kumisaka bato solidaire optique? Bake kozwa o batu baluka kalibanda ba yeli biso na Congo. C'est ce qui est capable Marie-France Azosal. C'est ce qui est capable Noël Kabong Azosal. C'est ce que le capable font. Ogi Mamona, alongwa azaki policier, ceux qui 20 ans, ceux qui 25 ans, na New York. Les lois zongi azaki capable na biso. Yo tikala ozo rêver. Finga kabiso waka. Mutu nyonso akosala eloko ya malamu ya makasi ngatambo na kobetile maboko quel que soit. Mais okomana mutu mususu ya ye poto akenda ezaka ya kofinga bato. Ya kolongola bilamba na ba réseaux sociaux. Yeso ki akoti ata soki ayoki lisolo mutu te abandi kofinga, il raconte des choses te papa. Bosunga biso ba villageois. Toko piata bino tangu tozo pesa ba modèle to lobitala neti mutuwa. Solidaire optique tangu tozo lo bana batu bokende bo sali examen. Azana France. Azui matériel, abandi ko invité, azo memaka ba oyo ba opéra ka batu misu batala ka batu misu na France. Azo mema bango na Kinshasa na galerie présidentielle. Olio kende koluka ba visa kende boy. Ozana ngoa. Mais faut kotala mukolo ango solidaire optique. Na mwasi na ye, bale kaka inaperçu. Monsieur Michel na mwasi na ye. Okoyeba teke bangonde bango. Okoyeba te. Okoti kolata makasi ba yebi yo na kolata ezabia. Mais qu'est-ce que vous ramenez à la République?
kofinga na kaka mutema mabe parce que kindoki ezalaka na bamboka bisoto ndekuna kindoki ezanini mutu alingi mutu akende liboso te alingi ndeko na yazala te akoboma kaka kindoki eliaka mutu apamba te eliaka ndeko na yo généralement batu oyo batielaka mutema ndeba oyo baliaka nde kindoki wana mais yo sikoyo na bambula na temps osali donc yo salaka déplacement géographique olongwe na Afrique mais ozala kindoki koleka ba oyo bazaka na mboka te pardon pourquoi changer te bois prêter ba dossier na bino du 25 juin au 15 juillet 2023 dépôt de candidature ya ba députés nationaux papa ya kofinga bato papa donneur de leçons occasion yango au moins je ne peux pas me présenter te se présenter comme ça peuple a voté à lobby nazo tinda quand même muto afinga ka lokola fingi batu makasi lokola éducation na ye rata ngana tinda yake ndeko représenter nga nazo suki sawana pona lelo bande konanga ezama solona député ce qui ozana posa ya kozala capable yaka na kabinda 102 je vous confirme encore que tokoti na TikTok bakobanda kotie la bino logo ya TikTok na C ya ba vidéo na biso na YouTube bokomona na télévision bokomona TikTok na biso oui bakomela bino komi ndeko Eliezer okomi wana komona na lati chemise moko ya pembe na écharpe voilà wana nde TikTok na biso okoti ko s'abonner au s'abonner au kobanda kozwa ba introduction mikolo nyonso soki tozana urgence to pesi bino avant que oya kolanda na ndeko Eliezer tokokoma to utilisaka ba plateforme na biso pona to sololaka même s'il y a des remarques à se faire nako pesa bino exemple ya remarque mo nako lata chemise o na lati parce que place bozali bozomona neti ba bouton oyo ezana gauche lokola ya bana basi okomona lokola poche oyo lokola eza ndebo e place bozali parce que j'ai un problème avec ma caméra ici mokolo ba mende ko Eliezer chemise wano lati ezomona na lokola ya basi kaka remarque moko wana mususu akotelema oh tala o villageois oyo azolata chemise ya basi bozomona ke pona remarque moko l'approche utilisée ezana oyo mutu ako comprendre na oyo koti ko révolter mutu ayoki lokola ye confronter ye alors a opté pour une position de se défendre nde yango alors na ba TikTok na biso même ceux qui osana question tabou tunanga ndenge bande ko batuna naka na ko répondre yo malamu tu évitaka quand même ko soit na ko finga na te pardon allez TikTok c'est ndeko Eliezer parce que bato belé ba pirata basala ba Facebook ngana zaka nango te babandi ko laka bato ba misala wana ngai te ainsi de suite basala ka biloko belé na kombo na ngai mais wana na ebite TikTok linanga na pesi bino yango nazaki na ya liboso oyo ya masolona député c'est encore moi mais siko nazana ndeko Eliezer allez tomonani Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.